so apprendre par na ye lokumu kembo izonge par na yo na kombo na Yesu Masia. Amen. C'est vrai ndenge na uti koloba ezanga imolinga mina bino évangéliste maku na vai na mboka na Dublin na Irlande et lelo oyo tozongi lisusu kati na chaîne na biso ya Congo mo Kristo pona koloba oyo eza maloba na Nzambe. Mbala ya liboso tolegaki awa 3 semaines passées na parlaki sur la repentance. Soki otali na page na biso ya Facebook ya Congo mo Kristo komona yango vraiment to décortiquer ki yango to tala isaki bandeko nini ba ko sala pona ko poussa ne pas na Nzambe. Et puis to ay ko sala sous partie 2 ezaka na page na biso kuna pas to lobela ki ba bénéfice de racheter ou le bénéfice de la conversion. To tali isaki li pamboli nini oyo muto akozwa soki abongoli motema. Alors to tali isaki bima ba pamboli ezebele kuna na kati moya kozongela lisu ezalite bandeko oyo bazana bolingo na Nzambe balingi Nzambe mingi vraiment soko koti na page oyo okomona yango pe eko permettre ko landa ngo malamu pe tango ko sangisa na auto koloba lelo okozwa vraiment parti moko ya malamu. Amen. Lelo oyo na lingi koloba oyo za maloba na Nzambe oyo nini Nzambe atindi biso to sakola na esika oyo temi na biso lelo ezali oyo babengete oyo to komina mukana na Nzambe lo bana biso eke Jésus-Christ regrette pour toi. Donc Yesu azali koyoka mawa azana mpasi na mutema pona oyo yo ozali ko sala ye. Azana mpasi na mutema pona oyo asala la bomo na yo me yo zongisela yango te. Yango na pola kene mosika makasi vraiment te na lingi ko banda vraiment Mateya na biso na poko na lelo tokotanga awa na mukanda pende kwaza na Around Box na page na biso 089 kunande epai yo okokuta chaîne na biso pe okokuta toza en direct Mateya eza kuna live na Around Box na page 089 tolingi to partager le komoko lelo za ma important makasi komona oyo nini Nzambe azana ngo bosenga na bomo na biso komona oyo nini Nzambe azana ngo posa na bomo na biso oyebete Nzambe asala keloko moko te sa intérêt Nzambe ana posa eketango asala loko en tout cas ako akozwa intérêt to akozwa bénéfice na oyo aza kosala. C'est la même chose comme biso ezana compagnie moko te ko fungama na sena moyi oyo eke fungami na ngo kaka pe fungama eza ko attendre intérêt moko te mais Nzambe azana posa eke azwa eloko moko na ngambo na biso yango moni Nzambe akeli biso batili biso na sena moyi tokotanga na mokana na Luc chapitre 10 na verset na biso 13 tokokena ngo malembe pe na ko s'expliquer pe na ko milakisa oyo nini nkolo azana posa oke biso bana na Nzambe ou biso ba oyo libota na Nzambe toko akosala pona Nzambe na kosenga pa ya mama na biso magaza mona na bikibilité ba héros en nombre mama Jolie akotangela biso oyo ezali na verset 13 akokende ba malembe pona s'expliquer pe malamu etotami mukana na Nzambe na Luc 10 verset 13 na portugais le bina biso ai diti Corazin oh ya solo Bible le bina biso awa abiete mawa alobi mawa pona yo Corazin o bazolo bila awa ezaki ville ezaki mboka ezaki état ezaki monene. Alors Christ a tombé la timisulaye a lancé regard par la mboka oyo avec à recevoir quelque chose mais avant à recevoir quelque chose oui montonio se passe de loco et c'est là atala pe azela pona kozwa. Alléluia. C'est la même chose comme paralytique au Pierre Babixaki. Bible sur la chapitre dans Actes chapitre 3. Il attendait de recevoir quelque chose. Donc il a fixé les regards. Jésus a fixé les regards na Corazin. Alors Yesu a la ville wana. Yesu a dit mawa pona yo. Continuez les maman. Donc ne ko yeba nini pona nini Yesu a baki mawa pona ville oyo. A continuer koloba ai diti Bethsaida. Ai. A continuer pe koloba boki miso na Bethesda. Na Bethesda. Alors bien été Bethesda oyo eza Jean chapitre 5. Na lingaka Jean chapitre 5 oyo po eza la Mateya mo bitoko makasi mingi penza. Oyo simba ka motema na ngai. Bible il y avait une piscine na kati ya Bethsaida qui avait 5 portiques.
mais sikoyo yesu mokolo yango atomboli miso abwaki miso na ye atali alobi mawa mpo na yo Bethesda, mawa mpo na yo Bethesda. Alors tokokende komona na liboso pourquoi regarde Yesu na Chorazin, tokokende komona pourquoi regarde Yesu na Bethesda. Continuez maman, tanga Biblia maman. Que se em Tiro e Sidom se fizesse esses milagres que em vós foram feitas, já há muitos assentadas em sacos de cinzas teriam arrependido. Alors bien te makambo oyo ngai na sala ki kati na yo Chorazin. Makambo oyo ngai na sala ki pa na yo Bethesda. Soki salama ki na Tyr, soki salama ki na Sidon. Na ngai na zala reposo nga na mone pa na yo te. Alors quelque part tant que ba kombo ya ba ville oyo batu balaki na kati. Donc Yesu atalaka ba mirte, Yesu atalaka ba ndaku te, Yesu atalaka mituka na biso te, Yesu atalaka ba etate ba bengi biso Dublin, mais Yesu atalaka batu o bazala kati ya Dublin. C'est la même chose ya ngoto moni eke. Tant Bible bien te Yesu tanga kotaki na kati ya mboka o ba bengi Jéricho. Bible bien te a traversé Jéricho. Et tant alingo bima akutalaki na moto ba bengi Bartimée. Et ya akutalaki na ye. Donc ça veut dire Yesu missionnaire ba ville et aka fixé pa ya batu. Pour être batu tamba mona ka Yesu, batu wana batala ka Yesu, pe Yesu atala ka batu wana. Pour être Yesu ali banda kute, Yesu ali loko mokote, Yesu ayeli batu. Alors bien Chorazin nazo mona batu epelé, mais bozo pesa nga mawa. Abina Bethesda nazo mona batu epelé, mais bozo pesa nga mawa. Yesu atelemi a fixé regard. Abi maya miso zo tanganga yo Bethesda. Abi maya miso zo tanganga yo Chorazin. Motema na ngai ezosala nga pasi makasi, motema na ngai eza kolela, motema na ngai eza koswa. Et puis s'expliquer biso malamu abie te motema na ngai eza koswa. Yango na yo ndeko na ngai tala malamu kango mosusu Yesu azobwaka regard epai na yo, azomona ke motomo makambo oyo ozosala mpo na ye ezosala ye pasi na motema. Makambo oyo ozosala mpo na ye ezolelisa ye na motema. Makambo ozosala mpo na Yesu eza kobuka motema na ye. Makambo oyo ozosala mpo na Yesu azosepela na ngati ya moke te. Voilà que Yesu abwaki miso na Bethesda, Yesu abwaki miso na Chorazin. alobi ete motema na ngai eza na mawa, motema na ngai eza na regret. Voilà yango wana tolase thème na biso koloba ete Jésus regrette pour toi Chorazin, pour toi Bethesda. Oyo ba kombo ba dénomination ba ville oyo, mais Jésus-Christ voyait les gens qui vivaient dans les villes. Yesu allait comme na batu o balaki kati na ville wana. Tobosa na teke mboko ya Bethesda, eza mboka oyo ya Pierre, eza mboka oyo ya André, eza mboka oyo ba disciple misato ya Yesu Masia. Lelo tokobenga ngo lokola Dublin, Bethesda tokobenga ngo lokola Cork, Bethesda tokobenga ngo lokola Luanda, Bethesda tokobenga ngo lokola Damba, Bethesda tokobenga ngo lokola Bakela, tokobenga ngo lokola Bakwilufuta, Bakisakadika, Bambanza Ngungu, Bambanza Matadi, bamboka na nyoso. Mais na bamboka na Yesu akosuka na bamboka te. Yesu akosuka kotala via batonenge ezotambola. Alors Yesu atali Bethesda, abina regretter na motema na ngai. Yango nazo bandeko na ngai. Landanga malamu po epe na zokende. Poso ko landinga malamu. Bengela nga bendeko moko lobete. Tangu fwe na za na ligne. Bengela nga ndeko moko lobete évangéliste tangu fwene azana ligne. Kotala mulongo yo Olanda. Benga ye kokata tokozala égoïste tala makambo zo yoka. Benga ina tala téléphone mususu mais ozala toujours connecté. Alors bien tezo sala ngai pasi na mona yo Chorazin. Eza pasi na mona yo Bethesda. Tala makambo Yesu alobiawa. Apesi exemple ba ville mibale. Alors bi Tyr na Sidon. Yesu azomona yo André. Yesu azomona yo Manuel. Yesu azomona Matwidi. Alors bi so la sala ki makambo pa Sophie. So la sala ki makambo pa Paulina. So la sala ki makambo pa Kisakadika. So la sala ki makambo pa moto de mususu. Ba bengi na koma Marie Jeanne. Et ngalo za la différent. Alors bien te makambo nga na salaki. Ani makambo nga na salaki na Bethesda. Makambo nga na salaki na Chorazin.
Ah, maman jolie. Ceux qui allaient qui Sophie là, tu as tes points d'interrogation mi tout. Ah, abi soke zaki aseki ngo pa ti. Toi c'est qu'on a Sidon. Toi c'est qu'on pas Sophie. Toi c'est qu'on pas Marie. Et là vous avez différents à niveau moko impossible. Ba lingi ba ko bongo la motema na solo. Quand mo soko lobete, bon ya lobina ba ville wana. Ata comme na te pona na Manuel. Mais na zo loba ke Nzambe wana. Azo regretter. Pa yebi oza mwasi ma bondeli. Ayebi ola pa kindaye. Olobete ngala ko salela yo. Olobe yo oloba ki ete ngai na lapinda et pe na ndimi ete kolo tango nyos na yoka mosala no quelque part ngana ko s'attacher ngana ko se sacrifier même aloba wana lelo ebunga Yesu je sala ye pasi olaki moto be ngabo ko koma na poto ah Nzambe na bikamwa na ko simba mosala Nzambe na ko soutenir mosala Nzambe talo zaki moto zaki fervente olaki moto zo yoka te bato a côté retraite okoko yoka te ke bato bazo bondela quelque part faut telema okende mais bazel wana lelo ekenda wapi bolingo wana lelo ekenda wapi Yesu albete Bethesda la sala bakaminene oyebete moto basala 38 ans malade moto wana akuta magana Bethesda akuta magana pitis na basi Bethesda moto wana bikaka donc makamu iso Yesu asala na Bethesda eza bakaminene kamu soko lobete zaki na Israël mais na Congo kanisa Nzambe mokolo moko ngaka kokufa mokolo moko ngaka destino na liwa mais Yesu alongola ki na liwa mokolo moko ngaka pene okeko bota bedesa lobete okola mukate madame mwana ko vivre be ko vivre te mais Nzamba pesio bomo Nzamba bikisio mokolo mosusu finance na koma ki a zéro olobete na sukiawa na sur la place à okendete banyongo leki baza ko bengo peke pa partout baza ko benga yo mais Nzamba lobete yo ko sala yo ko tomboma et puis Nzamba tombola yo mais lelo yo mbongo na yo osala ngo semence pas même en église alors ça image à Bethesda Nzamba zo tala zo lela abi motonga na sisitaki motonga na lamusaki et puis bato baza ko lamukate et puis bato la okendeli bosote menga na juillet na traverser na sali ka percer na sali ke komone ke liboso lelo ba mo tanga Bethesda partout Yesu sa ke te korezo tanga ma partout mais lelo yo pesa bo Congo comme so comme numéro 1 ko finga mosala na Nzambe comme so comme numéro 1 ko seka batu na Nzambe comme so lelo ko ko bundisa batu na Nzambe mais Yesu azolela voilà que Yesu azol regretter pour la vie oyo zo mené Yesu azol regretter pour la réponse na yo oyo sali pour na ye ya ngala moniete alobi awa tango nga Yesu na fana kina Bethesda tango nga na fana kina Corezin ah soki na bima kina ngava so na tikaki na moto ana va na sa taché na ngana Manuel na sa taché na ngana Matwidi quand so a résultat nga za la différent alobi bien abiso na saka on a Sidon ah longtemps bato kuna nde babongola mitema voilà que lelo nazolo banon de kolangai Yesu atombola yo Yesu amema na dimension bango otanga kombola yo nini yo sala pona Nzambe Nzamba zo tala yo sala pasi Nzamba zo lela zo sepelate alors bien tala tango ngana tabo monanga pola yo tala ba sacrifice na sala le kulusu pola Bethesda tala ba sacrifice na sala na mona ba kama ndenge na pia ba ma fimba ndenge mais lelo oyo pesinga bo Congo yango na zo encourageant de komoko kolinga teke Yesu a continué à regretter. Vous avez la possibilité de changer. Pas si la Yesu Masia. Vous avez la possibilité de changer. Regret à Jésus comme un Sengo. Qu'on pèse sa bomo ino pa inankolo. Qu'on landa Yesu na bomoy. Qu'on mona eke. Nazanga na femme moko inutile. Nandi magate kuna woko zoli bala. Nandi magate kengabe mo bali oyo. Na wako bala mwasi moko malamu. Oh. Na koma pena Irlande. Ah mama jolo mebelo kwa malamu. Nazanga moto moko. Quelque part na ba maseke. Tamu so ma sekete. Maseke za 30 km makela. Makela wana na Angola. Mais kuna na zosala bilanga na Zamba. Mais Nzambe lelo. Na ba rouge kozo kima. Na zo ba ku période na mutu mwa ba benga ka Noé. Libo e kata na soka zo lega ka ibiro to jeune boke soda. Mais Nzambe ayaba kiete. Yakina mokolo moko na fana na chaise a Congo mo Kristo. Na lo ba life ne sika oyo en direct à Facebook. Yango lo mona te Nzamba pesa ngai bo moy. Mais songa la pesa Nzambe mo Congo. Nzamba ngao za na pasi. Yango na zo ba ndeko na ngai. Yesu azo regretter. Moza na possibilité de changer
Pensez à Yesu. Pour Yesu a continué à regretter. Pour Yesu a continué à continuer à mater. À ça les belles na vie na yo. Na balabala na bino batwaza ko batira ba potote. Na balabala na bino bana ko tala ka bana ko tala. Lelo ko ke kisasa kwenda futukisa. Okomba ke Angola ko dokipate, tike ko dokipate. Oye ba ke tike macho ekiti. Metongo etanga na ko ke lobby. Ba sapat na sambe tozo bundana. Ba feste ko ko lobate. Oye ba suba couleur ozala ngote. Mais Yesu ni no sala pona ye. Tournez regard n'avait pas à Jésus. Alors bien te passe n'anga Jésus. Yesu a bien te passe n'anga Bethesda pour la sala tamula ye pa na yo. Na sala ke yo korose ozala malamu. Menga ilelo oyo. Na sala mawa. Po ba kamula sala pa na yo. Soki la sala ki ango na Sidon. Soki la sala ki ango na Tyr. Voilà maman. Oui bien te Yesu. Makamso sala pour na biso. Kolobatika sala pour na batebele. Il faut que tu aies un point d'interrogation. Tomi tuna. Asala oga pour na yo moko. Amen. Asala oga pona yo moko mokolo kene ko boto ko zonga te bakamando ya fa bakanga deja ka kotika la kuna ko bimate mais Yesu abimisa yo mo pesa mo kongo pa Yesu ana na église ko tianga makolo te tala Yesu boki regarde na vie na yo na église ko tianga makolo te ande ko ngai oza capable ko epa na Yesu oza capable ko poussa epa na Yesu Yesu aza malamu mama je litanga na verset 14. Portanto, para Tiro e Sidon haverá menos rigor. Alors bien te pour na Tiro na Sidon. Le coup na sala ba bele pa ya Manuel. Mais pour na André na sala makamba muke. Na zolo bete mokola ko sambisama. Na lobi loko moko boko sambisama ndengi moko te. Ya ngona mama joli lingo yebete. Biso te bi parole nzambe. Makambo nzamba sala na ba vina biso. Ah, soto bossa nzambe. Toko futa plus beto zala beaucoup juger. Il faut ça les examens de conscience. Ponzamba loko ta biso pa yo ba boira ka bango. Nzamba zo biso pa e ba to ala ike. So la teli pekabo e do ki solo tuke bimi. Mais le loto ko ba ta ba fa o tie parfait ko yo ki asola kitoko. Hein? Ba guerre partout, tout ça au kima. Mais Zambé a mis son titre comme le Sika Oyo. Et on comme ça, il y a un pour le témoignage d'Angaï. Mais là, on va pour la Yesu Massia. Yesu a un regret moko incalculable pour la vie na yo. Dans le bien de Konanga, soit makasi. Quand on a bien aéropté, va bien ou distrait yoté. T'as la bateau avec les bosso, les bosso la bisso. Bah soit dans la viande à bango. On a un bateau na ye. Soit l'ingénieur n'y a pas qu'un chambre na bateau alien na ye. Alors ça une semaine à maï. Mais batika mokilio yo. Batika mokilio bakenda. Batika mokilio bakenda. Mais ndeko nanga za ko encourager yo. Regarde Yesu na bomo na yo. Bana ko mi pesa réponse yo moko. Est-ce que Yesu a un souci? Azo regretter toi azo sepela. Par rapport à makambo Yesu asalela yo. Tangu soko lobete na yanga na ndenge na ngamo na poto. Mais nandimi. Tangu soko lobana ngai ke na zo mukana na ndenge na ngai. Nandimi. Na soko ba super na ngai. Na ndenge na ngai. Nandimi. Me pema wana Yesu azo pesa yo tongo pokwa. Kanisa même na pema wana. Yangona mon hôpital maman na ngai so muda comme na oxygène hein tant muda comme na oxygène ba tout na vraiment bon dans 2 jours au kata pour appareil kata pour ça coûte trop cher donc peu mal nous avons fait aux avez facture ya peu maté donc tant etani olamuki au procès au bano au seka au bano au tambola mais au lieu que ça le loko moko te pour nzambe mais tala bola nzambe na bomo na yo bosala na onyoso nzamba sala kanisa ka pema on nzamba pesa yo amen. Bana otala depuis janvier to comme en novembre lelo oyo nini osali pour nzambe nini osali pour nzambe voilà que Yesu a rosila a recevoir quelque chose na oya sala ki na Bethesda na oya sala ki na Corézin mais siko ya moni retour exacté il y avait un jour aussi maman Yesu nzamba tali zeti alobi non zeti zo produire loko bokote faut na kata yango espace ya pamba abi bible vous avez alobi que il occupe l'espace inutilement. Au moins, tu oses la tête pour toi inutilement l'espace à cela moi. Donc on l'équine tu l'équite. Osande tu osate. Et ça malamute. Faut les attendre aux abeilles baké. Aux awana pose produit comme fruit. Nzamba dit kata ya moi sabi non. Tu as même peut-être 3 ans. Dans 3 ans de retard sur le bota. Peut-être on a une étape wana. Comme son nzamba bien te kata yango. Je sabi tika na totala. Yangona zo encourager ndeko moko. Bana ko banga misu na regard vina yo. Nino sali pona nzambe na mbula oyo. Be église boni yo kei. Est-ce que l'église yo ke dakate? Baba ke na be église baza bazobate. Na epsa ba totango nyoso. Ndeko mo absanga bi ngala na mbongo na ngala ke sa une église. Ngapte. Ozo comprendre au contraire. Biso na nzambe pona mbongo te. Tona na nzambe pona bi matériel te. Mais tona na nzambe pona na biloko oyo na mbongo ko tiala ko somba ngo jamais. Amen.
Ils ont dit ma santé. Vous avez $1 million, estomac polié. Là, ça va chambongo, ça doit nous gamboa bien. Moi, là, ça avec Bobby. A tiré 1 million. Pourquoi ma soeur on a subi santé? Donc ça veut dire que nous avons encouragé yo. Même l'église, papa, t'offre ça à mouti, t'es qu'un okola tate. N'engo la takana yo, n'engo za kitoko, n'engo za makamonyoso, yaka na lingomba na nzambe. Afin que Christ est en relancé regard, bien. Ils ont soulevé le moteur à Bethesda. Ils ont soulevé le moteur à Corée. Malgré que nous avons passé. Mais nous avons comprendre le logo que le moto a changé. Vous êtes capable, vous êtes en paiement. Vous êtes capable, vous êtes paiement. Pour après paiement, vous avez décision de mon côté. Vous avez décision de mon côté. Vous avez décision. Vous avez ceinture, vous avez séparé de côté. Vous avez séparé de côté. On s'y perd dans un verre, on est là-bas pembe. Au contraire. Sans harmonie. Même quand tu as harmonie, ok, non, c'est tout. Wapi. Donc, attache-toi. Yaka. Bon, il y a des gens qui ont regretté. Pour ceux qui ont regretté, toujours trompé tes gobeta. Ah, vous avez moto la mawa. Nalobi bien que vous avez moto la mawa. Mais la boya, vous avez moto la mawa. Pose au paiement, soit décision. Quand la jeunesse, je ne sais pas si vous ah, bon, on a un niveau là, vous avez un niveau. Vous avez un niveau de Jésus. Mais avec quelqu'un qui est coulou, il a se sacrifié pour la vie de Bisso. Alléluia. Donc, à niveau de Bisso, yaka na yo, yaka. Pour l'état aux alango, yes, aux hommes, on a été comme Bethesda. À ce moment, état que Corée, à ce regretté. Alors, bien, non. Je vais expliquer bien le verset 14. Alors, bien, tant qu'il y a jugement, bako sami samandenge mon côté. Amen. Ama joli. Obi biso ba Kristo, o te bilo banzambe. Na ba Kristo bilo banzambe ba asundola nzambe. Donc jugement e kozala makasi. Poto yebi ya ke nzamba zana posa ya boye. Nzamba lingi boye. Na ba to bazo tamla na nenga lukuta me na kombo na nzambe. Ba kozala juger sévèrement. Quand ils sont sortis nzamba be de jugement ba na église na nzambe. Et quel sort sera pour les païens? Hein? Tanguifwene, yaka pa na nkolo. Yaka tanguifwene. Koza libanda te, yaka. Pourtant, il n'y a pas d'ensemble. Regarde à Yesu qui changer. Tant que tu as l'homme Betsaïda. Mais tangu, yoko ya, avia commitir. Agologolo la tire. Amemio siko yoko beangai. Popo matebi le blessé na Jean, chapitre 1, verset 12. Bah, oyo souvent bien mon bixi. Il a donné le pouvoir de devenir. Mon ensemble, bah, comme ma kandeko comme mon ensemble. Alléluia. Amen. Bah, comme ma kandeko mon ensemble. Soit décision de Kolangai. Soit décision. Tala bato minene ba leka avant biso. Tout ça ba belle ba tiki bongo partout. Mais mon kolomo comme le la bien na moi sugala ngekoki. Ndekona na bo se trouver na étape wana. Tango za makasi ya kaka na kolo. Ecclésiaste ça va bien biso bien. Quand tu es jeune, réjouis-toi, mais souviens-toi de ton créateur. Yeba na kela yo, okela mana nzetete. Okela mana tatate. Mais yo kela me pa na nzambe, oza kela mo na nzambe. Comment moto nzamba sali na lolenge la ye? Abi faisons l'homme. Ma jolie. Abi nzamba sali ba taba. Asali ba ngulu, asali ba ngomba, asali ba mai. Mais quand comme ka muto lobi kinia. Kile ni vanga mo mosiko. Oh, lui faisons l'homme à notre image. Abi na ko sala ngabo te. Abi na ko sala te. Faisons la prière. Ah, habitons ça là. Au moins, nous avons mis tout ça pour la liberté. Quand on a la liberté, tu as la salle. Facile. Escargot, ah, tu as la salle. Kodiambete, oui, Kodiambete. Asali Kodiambete. Non, ni les souvent jolis. Nous avons ça qui sourit. Mais tant qu'on a commis quelque part à moto, abi, kinya. Qu'il est vanga mono mosiko. Na ko sala yenga mokote. Amen. Alléluia. Abi na ko sala ete. Faisons-le par notre image. Bongo yo tele mapwani. Ya ko servir Nzambe. Amen. Tikete kolo apambola. Yo mema mosika. Bana ko kanisa makamonza masalela yo. Moko msoko mako bu to kufa. Moko msoko mako bu na pasho zo ebatela ko zwa wapi.
mokolo libala lokuti ongene loko akolata te. Ah, batu babozalaka facile. Mama mwana natira mutu mutabozalaka. Yamoni nzamba zoko système na Israël. Abine bozo bima na Egypte boke na très promise. Tant monsieur so na très promise na Irlande. Ngapela kolobete zana ngomalamu. Mais okoko suka na Irlande te. Enlèvement ezali et kelelo ekobeta. Mokolo ngo soko zala nzambe okozala connecter la soeur trompette. Po moto nyonso te akoyoka soeur trompette. Ba oyo bazaya ye. Ba oyo balingi ye ba oba pesi mitema na bango pa na ye ba ngwana ba kozala connecter na soeur trompette ya mwana ndeko nga oso bongola motema na za encourager yo même passe ye même difficulté ye promesse tout est comme yango na matin tu vas les calots le bénéfice de racheter na ba kete ils vous feront la guerre ba kolonga binote ya ngwana nazo répéter le kangama na nzambe point avantage na biso ezaka tete ona na nzambe pour mbongo avantage na biso ezaka poto za enlever un jour dans le ciel avec le Seigneur Jésus tu passer éternité na biso longo na Yesu tu vanda mesa moko na ba Abraham tu vanda mesa moko na ba Eli tu vanda mesa moko na ba Josué tu vanda mesa moko na ba Enoch Bible lobi na ngai kutu te ngana zo loba ezala makambo Lazare ko tunanga abi evangeliste magwana yaka kala ora umeli na sango kilikuwa barabara nini pona ngai ah na ese Lazare même na to tete na matanga Bible yake kombo Lazare kolobama na bayana ah bonga Enoch sera tuni kuna siko boni ngabi Enoch situyo ndeka ba levaka yo donc ba kombo bandoye bele voilà Abraham neto mona kala ba mandefu wana mais ça soma ba mandefu ya ba royaume ya ngona ba royaume na kolinga to zanga ko changer royaume tena makamususu voilà Yesu ne siko azo regreta bien Bethesda ah Koreze soki na salaki anga ya ezala tamingi tango musu Yesu ayaki na ville yo sa visitaki yo oui mo comme si Yesu le catholique Jérusalem avait pesinga mawa Yesu abina zo regretter pour oyeba ki ta visitation na yote ezala batu bazo visitation divine ya Nzambe mais ba yeba ka tango te ba lupa yango mama tanga na Biblia na continuer e tu Capernaum serás levantada até ao céu. Capernaum kuna pa makamba minene salema alors bete yo Capernaum qui a été élevé jusqu'au ciel tu seras abaissé abioko kita Yesu sera bien au kita. Attends de tiens ma kolobo. Yesu n'y a pas de bibende. Bibende vous dites mon da sala moi. Bibende la bi gumbama. Bibende gumbama na. Comment t'attendre konangai? Sale la Nzambe. Kangama na Nzambe. Ozaka grande intercesseur na kin même l'Angola, même l'Afrique partout les cas. Quand banzela ko fofilo ya la poto. Comment on rejette Nzamboyo? Banzela ko fofile. Aleki na Kenya, ba bengel bazawa pio na Burundi. Ah, na Burundi comme moi là. Sénégal. Angleterre. Ah, bola muna Nzambe. Nzambe azotala yo alobi Koreze Bethesda. Makambo na salela yo. Okoma British lelo. Irish. Neti ngala babilo bodoki. Irish mona baka Nzambe ketaka ngolu. Irish amsimakela. Irish mena ya. Akela ku de ville imagine. Pso ba bataba ba sensiblement te. Maseke matsusu. Zangolu. Lelo la kata ba Irlande. So yozo boya pourquoi ndeko na ngai. Kangama na Nzambe. Luka Nzambe. Nzambe azotala zo regretter. Oke lelo za muto ko soutenir musala na Nzambe. Na bambongo zalango. Tala zo dépenser na makambo zanga na ngotina. Ela na basi musolo to kabela $2000. Et ko produire le côté. Mais nazo loba lelo pe nazo répéter. Na boyi Yesu amona yo na état oyo amona ki Bethesda. Pour miracle salama na Bethesda. Miracle salama na Koreze. Abe salinga passe. Il fallait salama libanda. Alléluia. Et ça va comme mingi Yesu sala na vie na yo. Atali yo zo msila lelo. Ah ama passe ya. Makamo Yesu sala na vie na yo. Mais Yesu azotala ozo zo msila ye. Abi non. Il fallait pas que nga oyo. Na lingalo ba kupula ba bina hoke melesi ba pesa na mbwa. Mais ko pesa wana pona Yesu te. Oza capable ya ko poussa na plus pas Nzambe. Ko bongo la motema na yo ko s'attacher pas na Nzambe. Pour être Nzambe, amonso na miso mona ki beteza te. Amonso na miso mona ki korezete. Pour bete mokolango okozala trop sévèrement jugé. Pour yeba ki maloba na Nzambe. Pour tambola ki na Nzambe. Ozwa ki ba promesse na Nzambe, mais yo sundo li Nzambe. Naza ko tsenga onde ko na ngai. Kelema
pusana liboso la Nzambe pe netola manazala kondima ndeko nyonso asili koyoka matia na topoko na lelo et que Seigneur Jésus simba motema na ye yawe na bikama yawe ne longa soka kenda ke église te yawe na bomoy oza capable ko simba motema na ye pe na zone ndimo simba motema ndeko moko na tango oyo même avant na Afrique na Corée partout na zone répéter ko lobotika église dans mosobete basala nzeba ko ba scroll aventurier mais na zone ba na ko sur combo scroll ezali combo pe ba vrai ezali luka ya vrai okene dimanche ko vana ndakute maloba na nzambo osili ko yoka yango dezo me ko dezo ko condamner yo mais maloba ko condamner yo te me ko encourager yo et ko pesa bo mo po yo telema na zo encourager yo même partout zali na Afrique partout pa okutami o pekisa bana bakena église o pekisa mo ko sala musala nzambe o pekisa mo ko sala musala nzambe mais na zo loba et que nzambe na ngai na zo mona zo simba motema na yo ko kanga motema na te bino lobi na ngai na mokana hébreu si tu attends ma voix n'endurcis pas ton cœur n'a ma fixé mon colomoko et vous allez mardi vous allez jeudi et vous allez jour la semaine mais ça le roi tango ngonga ya boye quand tu attends ma voix n'endurcis pas ton cœur le kolo sili koyoka mongongo na nzambe na nzela ya voix évangéliste maku en tout cas na senga yo nazo bonde la yo luka esika o bana ko kende même ovandi wapi partout futa tike kende ko bonde la pe yebisa mosala nzambe wana église ba yokei na yepa na ngi mateya po de tango wana ko benga biso pe et encourager biso na bagete bato za kolanda pe to ko continuer suma kasi koloba pona tina mosala la nzambe na pamboli kombo na nzambe bo nzambe bo yenge beni bo santo likolo pole le nzambe lipata na yokita na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen.